Pa, 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 pa. Peuple congolais de partout, Ngai Moyomba, Ngai Manseba, Ngai Ngwashi, Tope, Noko Clovis, na pesibino, Mbote Bandeko, Epai Bozwami, Bisika Nyonso Bozali, Nzambe, Abate Labino, Bandeko, Po na kobanda analyse na biso moko lelo bandeko na keyi na lombango kopesa un grand merci, vraiment un grand merci na ba congolais de partout ndenge bozo soutenir noko na bino Clovis. Donc ekomika lisolo ya Clovis na banoko na ye bandeko. Merci ndenge bo s'abonner massivement, merci ndenge bozo ko partager ba vidéo ya Congo Esengo TV. Merci vraiment na yebite comment ya comme remercier bino et surtout kobosa na te na vidéo Congo Esengo TV tango tali soki na no s'abonner te s'abonner soki aussi si ko s'abonner partager na ndeko musu po azwa masolo ya noko Clovis na banoko na ye. Alors bandeko toleka boza prêt? Nabanda, boza prêt? Boza prêt? 1, 2, 3, boum, 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 boum. Article 132, pardon, article 130, alinéa 2. Bandeko, wana no flash, avant na kota, kotanga na no article 130. Alinéa D ya constitution ya Congo démocratique. Pardon, na tango na mobimba nango République démocratique du Congo. Avant tanga article wana bandeko na ofungola bino. Nini na fungola bino? Bakangi mamale. Na ofungola bino ngai noko na bino na ofungola bino bakangi nde mamale. Akangi mamale bandeko na ofungola bino. Alors botikanga siko na kende koyebisa no pourquoi na lobi bakangi mamale. Nazo kende kotanga parce que mikolo yo procureur général alingi te mutu a déraper na constitution ya on botikanga na ke kotanga ya kotanga article 130 alinéa D elobi nini. Bongo, donc on continue analyse na biso boko mona le pourquoi na bandi na article 130 alinéa D. Et le biboye. Les propositions des lois sont, avant délibération et adoption, notifiées pour information au gouvernement qui adresse dans les 15 jours suivants leur transmission, ces observations éventuelles au bureau de l'une ou l'autre chambre. Passé ces délais, ces propositions de loi sont mises en délibération. Bandeko, elingi kolobanini article 130, alinéa D. Mikolo, article 130 alinéa dende makambo. Na ofungola bino bondimela ngai nga noko na bino nga pusa na ate po na betela bino asola pam na betela bino nde oyo yo ndeko na nga congolais yo noko na nga congolais oza nango besoin po yeba. Alors article 132 pardon 132 zoyela nga boyika munini na longoli na 132 na chango na mopanzi. Article 130, alinéa D. Boum, boum, boum. Et le biboy. Selon idée article Ngolo Bani. Mobeko lui kunzi et le biboy. Proposition de loi. Netia, Mikolo netozomona. Proposition de loi ya Ngwashi Obeminaku na noko na esakata. Baoute ko sala. Avant ba débattre yango. Bandeko, il faut ekenda na gouvernement sur pour information. Alors, gouvernement, à cause ça, la observation na bango,
na délai ya 15 jours ndenge mibeko esengi bazongisela yango bazongisa yango na nini na assemblée nationale. Binomo boyebi avant binomo boyebi na minute oyo nani assemblée nationale asalaki par na ye azui proposition de loi oya ngwashi omina kuna noko na esakata atindi na gouvernement. Siko na gouvernement nani a réceptionnaka yango ezali lokola ministre ya justice azali conseiller juridique ya gouvernement yende mutu a réceptionnaka yango. Kasi bandeko tango ye a réceptionné yango au lieu à l'équisango na cour normal pour à l'équisango na eleka na assemblée plénière ya conseil des ministres ye a l'équisango te abomba ngo na ndenge na ye asali ba considération na ndenge na ye a commis a engagé gouvernement na ndenge na ye ale asali nini azongiseli yango nani azongiseli yango na nini na assemblée nationale. Nekuna déjà neboyebi eza déjà na commission ya commission politique et administrative parce que commission bolimbisi bandeko moi kaka et koti na munoko eza nde commission politique administrative et juridique oyo eza chargé ya kotala ba question wana. Sikoyo binomo boyebi na conseil des ministres oyo utoleka oyo asuka banoko ba nini banoko na nga Fachi nde muta président ki yango bino boyebi ke Fachi aza noko na ngai ponga na noko ya Congo démocratique Fachi aza noko na nga ana obédience na nga ponga na noko ya Congo démocratique mobimba na ofungola bino. Fachi ake a président qui conseil des ministres. Alors, te noko nanga Fachi. Funa bakisaka. Bolimbisi na bolimbisi bandeko de na bakisaka. Noko nanga Fachi a président qui conseil des ministres wana. Atimbeli ke proposition de loi ya ngwashi mina kuna noko na esakata eleki nano ate na conseil des ministres. Atuni ministre de justice. Ministre dit boni proposition na eza na niveau ni abeta munoko bandeko binomo boyebi ba version bima ebele oh non Fachi noko na yo Fachi asilika ki na ete ezalaki nango azalaki na ba audience mususu ya ngwana abimaki akendaki aklakaki porte te bon likamute bino mwa ba version ni surtout o FCC memena biso na Congo to sarandine to mesanaka ba memena biso version ba bazala majoritaire na parlement to sa nini to mesana na sénat to mesana gouvernement ba majoritaire to mesana mais ngai naza noko na bino botika ngana fungola bino masolo akati o ezali exclusivité ya Congo et Sengo TV. Ngai na noko ya Congo démocratique. Balobi nini Fachi asilika gite, n'est-ce pas? Mais ngana ofungola bino. Tangu Fachi akei. Botika ngana nuna seka bandeko pe bo permettre ngai na seka. Bo permettre ngai na seka. Nazongi sabino susuna moi lisolo lisusu bien. Ministre de justice alekisaki proposition de loi nate na assemblée plénière ba sala ba observation mais ye asai na ndenge na ye azongisa na assemblée nationale. Noko na nga Fachi asilikaki ngana ofungula bino asilikaki. Taonka noko na nga Fachi ya ona websa bino ni. Non nga Fachi nde mutabane masolo yo. Ndebo moni bakanga ima male. Non nga Fachi nde mutabandaki yango. Non nga Fachi nde muto asilisa. Bondi melanga na ofungola bino siko ba vérité.
nazo fungola bino ngana noko ya Congo démocratique nazo fungola bino ba vérité noko nanga fachi mtabandaki masolo yo noko nanga fachi nde muta silisi yango pondenge na yebisa ndenge na lobaki makambo babenga ba américain za susté to si sango bandeko noko nanga fachi ba memelaki ye ba note technique ba yebise ke noko na yo Clovis alobi ke biso ba Congolais to si sango ba note technique et ko binomo boyebi masola note technique boyebi masola note technique ma note technique e komaki et pas noko nanga fachi noko fachi sikoyo lokola a idéologie si noko na Clovis na kotsaki to si sango oui bon ngana obanda ngo ngamo pe na si sango un temps pas procureur général et après la cour de cassation a ebisa pena ba ya ba noko ya policier boke ko kangaye bokangela nga mamale bozo la nanga bokebi bokangela nga nde mamale bakei bandeko bino mo boyoki na bandeko mususu ba media mususu ndenge ye moko mamale a témoigner mamale mo a témoigner que non na vandika boy na parler mona ka ke mwana ye ibisinga papa des officiers ya police ba na kata lopangu bakoti et 20 tuka ya ba policiers za libanda ba secret parler balobi ba yoko kanga yo okende ye moko na munoko na ye mamala zoloba ke no ba sengie bakanga ye akende alobi non okende te ale alobi abengi noko na ye ya yeme yemo alobi yeme aibsie kobanga te kende mamale bino na pona sala mo parenthèse bandeko boyebi lisola mamale en Afrique du Sud bakei na compte à Léopard bakomi kuna pressé landa procédure normale ye asalaka faux usage de faux lelo yo carrière à mamale sila ka na pete carrière sila ka na pete et mamale oyope ya gouvernement ye azui olia landa procédure normale asali faux usage de faux ngana ofungola bino enta noko ya cour ya procureur général pour la cour de cassation a interpellé bi bo kamateye bo yakana ye awa bandeko nasi bandeko ya este partout bozali bo répondre si ndio bo répondre ndio pas plutôt bandeko na nga ya Bukavu bandeko ya Lubumbashi bo répondre ndio ya Kisangani ndio bongo baya ya kin bana kin baoloba eyokani nde boye bakamate ye bamema ye noko na nga déjà asapesa ki ba instruction bo kamata ye avocat te mutu te akota bandeko bakotisi ye pena na kata nini ya masolo attendre sans kutu avocat bino mo bolanda bomona na ba image ndenge minaku bayaki bashadari telemili bango boyi kokotisa bango bandeko bakota te bolanda na ba image ndenge mona nde batelema libanda comme ça tozonga to continuer masolo na biso akati bandeko à tout à Voilà bandeko.
bino moko bolandi bomoni nde batelema libanda kasi nga na ofungola bino scène wana nde elekanaki donc nulle part ailleurs kaka na Congo Esengo TV nde na obetela bino nga na noko Congo démocratique nde na yebisa bino tout à l'heure là noko na nga faci muta bandaki yango nde noko na nga faci nde pe ye mutu asilisi yango po note technique ekendaki balakisi eke non noko na yo Clovis alobi ke biso Congolais to si sango voilà bandeko donc ezalaki ndeni na porte wana Shadari baye Minaku et consort baye membre sympathisant ya parti na bango pe baye komi wana telemi na bango mbila boyi banoko mbila baboyi kolekisa bango babiye aza kuna entendre ye moko mutu te bandeko donc bamonika moye te pa amona kaka libasa ya noko nanga China Rambo aye Jeannette Kabila akwea na terrain coup de filet là généraux et colonel donc mbila na porte abi bokota te mais tant kaka Jeannette Kabila komi kaka mbila ba na porte batali kaka azaka ka sister aza relative ya bino momboyebi ya China Rambo donc moye bakende musika te batali ke non China Rambo ayi kunzilele na bango nde policier na porte ko céder par rapport ya relation ya China Rambo na bango po China Rambo akipe mukonzi na bango kala mingi te yamba ko céder batiki délégation conduite par Jeannette Kabila bakoti na kati et tant bakoti na kati bandeko ya on a ebisa bino noko na nga faci muta banda yo yempe muta sisa parce que ndeto nde na oyebisa bino boye RTNC ezalaki déjà na alerte ezalaki déjà na alerte juge bazalaki pe déjà préparé balinga basambisa ye mutuka oyo basekaka nango bato bakende nango na makala ezalaki déjà wana prêt donc nde ezalaki na so balongolaki eka na biro wana mbala moko balinga bakende kosambisa ye nga na ofungola bino nga noko na bino nga noko ya Congo démocratique na ofungola bino il fallait batango balongolaki ye wana deko ya on FC bata FCC Congolais au bozo mona mais si c'est salamaki bonga bozo mama na 30 dernières minutes à plaidoirie noko nanga kamere asenga kaka 17 bino 30 bonga bosenga bina 30 minutes po modèle au bosakani na Congolais bonga bosenga 30 minutes à plaidoirie malgré basenga bapesaka 10 bonga bosenga 30 na sabino décor ezali déjà planté juge tout donc ne ba panel ezali déjà donc ezali yana déjà ready donc tant bazo zoyer azo longwaka kuna na cour de cassation mbala moko bazo juger mbala moko makala mais tellement coup de fil et comment ko ningisa nino portail menace nini et en plus déjà si délégation à Jeannette Kabila côté déjà na kati tant côté na kati wana noko nanga procureur général atali te to jouer nino sagesse entre temps de na zoe sabino bandeko noko ya bawewa bazaye ko ya en masse bango pe participer na masolo na fungola bino ngai na noko ya Congo démocratique noko ya bawewa banaye ko ya en masse maseba na ngai ya bawewa na pe bino mboti pesi bino betwa ça dépend ya ero yo landa mais yamba betwa ya noko na yo ya maseba na o Clovis un temps noko nanga faci atale abi bon wanga na fungula no noko nanga faci nem talba yeke non
Lokola esali boye to jouer na sagesse. Pression moni population de ba osanga na libanda et osala moi bien ti. D'où to botika ye akende ndako. Botika ye akende ndako. Mais aza un homme libre te ngana ofungula bino. Mamale aza libre te. Ba o continuer procédure arozonga lisusu ko samba. Anenga zana na funguli bino aza na zongi na ndako mais aza l'homme libre te. Ngana yebisa bino ba note technique ya ba conseiller président de la République ba zui ba vidéo ya noko na bino Clovis ngai ba zui ba memeli noko na nga fachi ba ebisi eke non noko na yo Clovis mon président noko na yo Clovis alobi biso mo ba congolais to sisango to benga ba américain te to benga ba français te to silisango ya o mona ndena noko na nga fachi apesi akwesi abi bon botika ke na quand même ndako po ko calmer ba esprit mais ao samba bande ngana o confirmer bino ke non na o fungula bino ao zonga lisuko samba parce que ne to lobaki biso ba congolais to sisango nde to sisango bandeko nde wana bandeko na pesi na édition ya lelo bandeko na bolimi sengino ba éducation na édition ya lelo bandeko na suki wana mais masolo akati bozala branché bo s'abonner ngana ofungula bino masolo akati bo s'abonner massivement na Congo Esengo TV bo continuer oza masolo akati po ngai na anoko ya Fachi Béton o comprendre ngana anoko ya Fachi Béton ngana anoko ya procureur général ngana anoko ya batu nyonso na Congo démocratique wana ngana anoko d'où masolo nyonso ekoma pananga donc ngana ofungula bino po bino boza ba noko nanga ba congolais boza ba manseba nanga boza ba moyomba nangai pe bangwashi nangai nde na keiko pesa un spécial dédicace na bandeko nyonso oyo yo ba s'abonner na semaine oyo pe ba o ba s'abona kala na Congo Esengo TV ngana bino nde tukuta une édition oyo ezako ya bandeko alobi ciao boum 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 boum